Poutine mokambi ya ekolo Russie akomisi solo bokoti na ekolo Russie bwa bituka biye abotoli na Ukraine. Pona yango Volodymyr Zelensky, président ya ekolo Ukraine, asengi na lombango bokutani bwa Conseil ya sécurité ya ONU mpe mandoki na bikolo bya OTAN pona kobotola mabele mai. Ekolo Amerika esakoli ete ekondima bokoti boyata mokete. Batindami balikolo ba CEDEAO bakendaki lobi loleki na Bamako pona kokutana na colonel Assimi Goïta pona koluka nzela ya kobimisa na boloko basoda ya ekolo Côte d'Ivoire bakangema na Mali uto sanza minei. Na ekolo Sénégal, président Macky Sall asengi na ministre ya justice ya ekolo na ye na kotala lolenge kani bakoki kolongola etumbu ya amnistie pona bato. Mobeko Moye mokoki kopesa nzela na Khalifa Sall mpe Karim Wade bakoyaka na etumbu na koluka kozala bakandida na maponami mazali koya na mobu 2024. Sénat ya ekolo Congo démocratique endimi manaka ma misala me yango mpona sanza ya libwa oyo ekozala mingi na bondimi bwa mobeko mwa finance.